Bonsoir, bonsoir, bonjour. Namutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda video nanga. Namukula lelo kande kolabira mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na uti kokutana na video moko boye. Yande kola biso ya mwasi que son âme repose en paix na kombo ya Mama Blanche. Mama Blanche wazalaki mwasi ya notre pasteur na kombo ya pasteur Marcelo. Mama Blanche alobaki ki alobi ye azalaka na ambition te. Ye nzamba tindaka eka na mokili pona aya a soutenir ba œuvre ya mobali na ye. Ndenge basi mususu bazalaka ozo viser okoma ministre okoma boye ozala boye azaka na ambition te. Bande kona ngai eza nango mabe te. Quelque part biso moko tomoni. Moi ça zaki na ambition te ya zaki wana ka pona ko soutenir mobali na ye. Ka pona mobali na ye rêve ya mobali na ye ekokisama. Eza nango mabe te eza malamu. Une bonne femme. Suka tango akufi tomoni biso yo surtout mobali azu mwasi mususu abali eza na mpe normal eza na mpe mabete. Mais siko na ina lobabwe moto na mokili faut la kana ambition. Parce que to utaka moi ça uti et pas ba parents na ye mobali pa uti pa ba parents na ye to ko sangana. Baso bozana ba ambition. Oza donc au rivaka. Yo moko ko mape danger. En tout cas, c'est un mabete. Tous a une ambition. Tous a la tête qui wana ka apona au soutien na mobile. Parce que le ceux qui osate au kufi mobile wana azo moi si mususu robala. Ete abiso makambo ya kana mukili. E ya kaka apona teke o to betaka baso non. E ya apona to bisu mutu na mutu a tirer les sons. Donc vidéo oyo ngana tirer ebele. Ndeko na ngayo pe nazo tiela yo otala. Soit oya kozona kati wana parce que notre sœur azalaki wana ka pona ko soutenir mobali na ye. Lelo ya kufi mobali na ye atikali ba famille na ye batikali kolela. Donc il faut biso peto laksa batana na biso. Moi mobali tanga kokuta ina mobali oza ko soutenir ye yo pesalaka ya yo. La kisa pe talana yo soki senga esengi ozala ministre ezala ministre. Soki esengi posa la commerce ça na o commerce. Soki po kende no ba classe na yo ko sala na o musala na yo. Ezala mibali mso za kina zu mwasi zaki soki ko sala mwasi na ko sala te vanda na ndako. Donc mingi ngana sepela na ngote. Donc ce mobala kuta ke na musala continue na musala na yo parce que ya ngonde ko décevoir yo te. Bande ko nanga to la kisa batala na biso. Osala ka commerce sala commerce na yo. Kukata commerce te ka pona o soutenir na mobile. Donc, au soutenir yé bien sûr, mais yo pe luka aux la femme forte. Nandenge na yo. Et ça très important. Bota la vidéo ya notre sœur à sa zone sa moli monae et pas yankolo. Mais biso na sima, tout quelqu'un à cause moi quelque chose parce que mobile o ya lobaki ke ya zana pona ko soutenir mobile nae a mata. Lelo ya kufi mobile pa lobite. Ngape na nazana molimo célibataire te il faut na bala donc soki lelo ndeko la biso abomaki nzoto pona mobali ye wana abali na ye donc to sala makambo eza ye ekoki ko sala pe biso ba grand donc na ko soutenir na ngai yo mais ngape fona sala oya ngape mission na nzamba tinda kinga soki tenga tanga bina mokili na kende commerce non kende commerce soki tanga makina mokili ke naza soki ministre soki député. On continue musala nanga. Donc été abiso. Uta la vidéo ya notre sœur Mama Bijou. Tokutani mbala sima bande konanga soko lingo kende congé na kin. Tozala na adresse kaka moko na matonge na Irebu A37. Mama Bijou le beaucoup ça la séjour ya bien. Ba chambre na biso bandi à partir à $15 ya pamba. Donc ozana chambre na ya kitoko ezana tout na kati. Ceux qui pour lingi chambre salon cuisine tozanango. O lingi pe deux chambres salon cuisine tozanango. Mama Bijou le bibiso natal muke au sa séjour ya malamu. Contactez Mama Bijou au Kozala jamais d'ici. Merci. Moi-même que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là comme un ministre, c'est qu'il y a art, il y a culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais,
ce que j'ai comme rêve, ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. Oui. Mais dimanche, on va dimanche obligatoire. Il faut bailler. Waouh! En tout cas, c'est peli na mukola lelo makasi. Ne boyo kotala nga. Nga moko mama bijou boyo karana sango. Bijou d'or. Ah, tozana auberge. Auberge na pisa na matonge kande na yel sarabino. Na yel sarabino na lobike tozana ba chambre moins chère. Chambre na za eza chambre $15. Na kati ya chambre na biso tozana climatiseur, tozana télévision, tozana frigo, douche, debout ya propre. Tozana ventilateur au cas où pourrait jeter. Tozana ventilateur. À part chambre à $15, tozana appartement, chambre, salon, cuisine eza na se. Tozana appartement payé à $20, il y a $15 au Bomoni, il y a $20 et puis il y a $35. On a un restaurant. La carte auberge na biso tozana boutique. La carte auberge na biso donc tozana nyonso. Oye na yo congé na ki, obosani parfum awiza. Oye congé na ki, olingo lia, biloko ba africain banamba. Donc, tu as vraiment tout, service des akitoko, tu as le problème de maïté, tu as le problème de couranté. Maman, je vais le dire, ça a confiance quand il me fait ça. Et vous n'allez jamais décider parce que, ah ouais, nous sommes ça. Chez Bidor, ngai maman Nadine, gérante. Tozo yamba bato belé bisika bazo uta bamboka bipai na bipai bazoya esika oyo na flat na biso na Irebuma Tonge A37. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la mission de Moussala, donc Moussala les autres qui n'ont malamu, maman Nadine oumela, bota la salon la mission dengue, to changer bakiti, to changer les binopé, salle à manger. Ndako bozo mo les ali chambre salon cuisine. Et comme capé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation à appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.